Mission et pesa melaki biso na ba comédien ya moto remplir ba lisungi ya ambassadeur na consul na biso na Pointe-Noire. Je crois zaka ya mo objectif zaka moko to ramener corps ya mwana na corps. Sikoyo mona ezani ni surtout pona le corps yi. Siko bat ba retenir ni pona enterrement. Bon, tout ça corps na mort lelo. Mansa Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa. Venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Ouais, je pense que Tosali ni famille. Tosali d'abord entre nous les comédiens, dans 50 francs, 10 francs de voix PC et permettre que tout rapatrie. Puis dans Belfort, il y a notre ambassadeur pénitentiaire, le papa Christophe Mzungu. Il y a des bisous pour que corps payé sans difficulté. On voit que tout est en place. Je pense que Cano a soutenu mes doses. Voilà, nous avons besoin de faire une mélodie parce que la chanson c'est l'artiste qui a comédie des années. Et moi, je suis c'est aussi la nickel que vraiment là, bon, au moins, là, au moins, on a déploré et ça l'a ramené à ça, l'artiste, la candidature. Moi, je passe parce que je suis même bien à papa chéri, que je salue à ça, que à Yawa. Au Tangri va porte. Donc théâtre quand nous avons négligé vraiment c'est malheureux. Tant que les amours cannabis, nous avons fait un bon cannabis au Congo, tu peux ça Congo valeur. Aux hommes on attend au Yabo et tu es net ce qu'on a compliqué qui sont de 3500. Dans la carte à pitch Kobila. Hein? Tu fais 3500. Voilà, pour la mouton, on doit aller comme les personnes. Tandis que dans la carte à Mawa, on est bon, on doit compatir avec la mission. Alors tu as sous la compliqué. C'est toujours comme ça. Donc on est négligé. Dans notre pays, vraiment c'est déplorable. Ça peut être assuré à Capron. Mais ça m'a trop, donc pour la Sungabiso, ma partie, nous avons fait la carte mais tu remarques à chaque fois ceux qui sont artistes et comédiens, il y a qui chichimatière et ça n'a pas de tout le monde est pour la richesse. Et puis par rapport aux maladies, il y a un ranking.
excuse-moi na ozonga suna sima kendo lobi ki ba artiste bazali omoni artiste baza ya ba msuko kata ba tournage bazu aneti ba isinga Gabriel kana kate bino ngolo ba bongo ke biso bolingo zaite bolingo tete mais tomoni awa na offset ya mélodique avant que ya bino nde mutu ko cotiser à 90%. Mbongo pele ko tokotanga montant wa te mais tiki nga na yebi ebi montant na kolo bango wa te pour contribuer ma caste mbongo na bino ba comédien bongo na te ke lelo comme confession totale kende ko ba bolinga na te ici quand nous sommes la famille tout autre botami na bango ba famille biologique ba problème les autres à la vie tous les autres ko soit les autres et bon à quoi sert que biso bato to mutra uti l'éducation na to kutanya sika moko to soit na tête to bungate non place nyonso ba problème les ala kana ngo mais bolingo ça ceux qui bolingo ça qui te to ko batia côté mais corps à mélodie linga ki oyaki donc là qui c'est que ça la bolingo mal ko sala na biso ba problème ya kana non c'est bon le mariage non mariage wa to bakisa to me yango na lobi ke bisika nyoso ba bazali ba problème ezanga na côté na ba famille to bota bisika moko bitumbe ezala ka to sala ka to bunda ka to sala ka nini to bota makila moko bongo siko biso ba to muti bisika to kokutana médication différente comment to résoudre problème te donc flow bang dans les loto longola optique wana obolobaka boko ki kolongola yango te parce que partout ezalaka même les églises même les églises dans longola optique oyo bino bolobaka ke bolinga na kate donc ko bolingo ezalaka na yango na lobby bisika so bolingo ezalaka bolingo pe ezalaka te même na église soko kei même na école même na ba société baswana ka babunda ka balobana ke bolingo ezalaka partout eza bongo papa eza na sika moko te pour vanda ezaka ke mikolonya so bozalaka bien non ba problème ezalaka siko groupe ya WhatsApp obili bosala ki wana après matanga bobomi yango après matanga bon normalement il faut tout normalement il faut tout matokoki kotika yango kaka te s'il vous plaît na ba émission to sali na ba commentaire abatu bazolo bakake bino bosangana ka tangwa matanga bosakotisa te pourquoi boko sala te na groupe oya bolingo makasi bosali boko misi mbongo ebele penza beaucoup ça dit que non etikali libela bon ça ne fût que par mois $10 et comme maintenant on va prendre ATP qu'est-ce que ça bon wana sikoyo biso tokoki kotika bongo te parce que biso nyonso toza na kati ya ANTPC wana sikoyo il faut torozela accord ya bakonzi na biso baza likolo ba président Lombe ba président Masumu soki ba pesa autorisation wana ke eloko moko esala na biso totika ngo te parce que soki totika ngo non kasi peut-être balingaka keste po tant ekokoma ba problème mutalia ki boye basala ki boye ekoya kokoma subitumba faut mieux ezala kaka boye soki problème eza tosangani tosali eloko moko to contribuer esili eza te ke to garder groupe wana etikala kaka etikala bongo po tozelaka bibembe ya kasi mato non eza bongo pourquoi bino ba artiste comédien vous allez pas ce qui manque la bino akofi pour sentir qui m'a ébélé na loi ya la star na biso mélodie qui m'a ébélé on malade qui bombanda pourquoi ba bilo on est ça la bino artiste comédien comment vous avez bolingoté likamba bolingo parce que to ça bolingo net bilo ba malade bolobi eza ba comédien ba bimisa ki moté soit eza ba journaliste ba bimisa ki donc eza ba comédien te biso nyesa to yoka ki ba lobi ke écoutez pas ba journaliste wana sikoyo ekopi likambo okende kotuna bango babimisa yango mais biso moko ya likambo bolingo yango tolobeli tozala bolingo poso bolingo ezalaki te mais tosere awa te flor bango bato baretenir nini mpona koya corps ya mélodie message ozopesa se balobi tolela na baoyo bazolela tolela elongo mélodie ezalaki star na bino oyo abandaki kosepelisa bino na bandaku bisika nyonso oyo boyebaki mélodie asepelisaki bino corps lelo ya mélodie ezoya message nanga vraiment plus eza botala mwana oyo mélodie atiki mwana ya mokie ya 8 ans vraiment ekozala malamu lisungi na bino po mwana wana atanga akola bien
et kozala malam et surtout vraiment na ba o mélodie azaki ko boaka na ba fanatique ya mélodie lelo akei atikeli biso lembo mwana na ye vraiment to boaka mwana te et biso pe na part na biso to kosala o esengeli pona mwana wana mais bino pe e kozala malamu mélodie asungaki asepelisaki bino abwakaki bino vraiment botika mwana te mwana za wana donc lelo tozozwa accord à mélodie tozotika ngo na cinquantenaire et semaine prochaine déjà tozokende ko kunda mélodie donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En souci, donc les a vraiment participé, on perd vraiment une de qu'on a biso qui trop jeune. Merci vraiment qui est trop jeune. Exemple ni ko yo tout le monde lelo et servi yo en tant qu'artiste. Comment on a tout zoomer. Et puis on contredire bateau balobaki biso ba commettre tozala bolingoté. Boso tozali na bolingoté, ne metenga tozala éparpillé na minute oyo. Mutu na mutanga sama kamna ye. Ndembe ta ba peine wana ya aide ya cotisation pour que corps ya ndeko na biso elongwa na place na ki poya na mboka na biso. Tonga to sakisa te ko mutu azwa 10 francs na ye apesa. Pona ligama matanga na conjoncture ya mokinde zoke. À côté. Les hommes m'ont passé. En tout cas, toi, on a bolingo makasi. Loba makasi. Oh, il y a un bref. Ça m'a comme ça, mais attends, la carte ça libota auto botami. Tata moko maman ko penda les alaka. Moi ba ronki na mikem zalaka. Pourquoi pas biso ba to uti na ba éducation différente, de ma famille différente. Non, mais il y a un monde pe qui c'est surtout lingana. Comédien alingaka muninga na makasi. Pour ceux qui ont un problème, au monde appelle muninga so ya soutenir muninga, toujours ko assister même financièrement, même spirituellement dans la façon nyonso. Donc c'est soutenaka. Yango na zo faire na ba comédien vraiment. Tous à la toujours soutenu et ça la na matanga te. Que tous la ka muninga so ka kufi, ndeto sangani, ndeto laksi bolingo, ndeto ezana mutu mususu azana bomo mais azo souffrir. Vous attendez quoi pour nous aider Moutouana? Il y a un seul rabat Moussbalo qui bolinga na kate pour tala ko muninga na bango wana za délaissé. Tala ko tukingani kuna ba sundolo ba kenata ko tala été non. En tout cas côté wana to meka pe ko revoir comportement na biso to sunga ka muninga te soka la liponga ni bela net auto sala bo mélodie o monate. Mélodie so monate. Ce qui peut milimo place monaka. Côté zalaka soki monaka gloire à Dieu mais oyo to yebi nde to kuta na mokili so mutakei azomona te azoyeba te uzomona ke na yebite to so sala ka pona bolingo ko so mutanali ana makasa osala te akomitombola te akomikota na morgue te yango biso to na bomo ifo to sala mais to sunga ka baninga to to na bomo yo omoni muninga sangi mo elamba ata ya kalolata ka so ipo obanga po mokili ko mama mbebele elamba nanga na lata mutokinanga somba ta na ballon pesa ye liaka tana baninga tangu tana bomo ata tanga so kufa yeba ki abandeko nga basunganga bandeko nga bazaka na ngai ni boye na boye donc elo no senga ka ngwa méthode lingana ka makasi Dali na elo tuna yo po ezama elo mo bizolo bama c'est mais et comment le bama pe à niveau internet par rapport à présent pour les chasses ou biso to yebi mélodie asatrice oyo ya groupe sans souci c'est oyo ya bima na groupe sans souci alors oui bazo mona présent pour les chasser azo s'impliquer te na mambo ya mélodie oyo président Lomé azakutu président ya mélodie mais mélodie autant na groupe na été à s'impliquer na mambo mais présent pour les chasses on est qui se sont en tout cas tout d'abord on peut s'appeler Lomé. Quand on a papa pour un respect, on a bien présenté. On a bien papa, en tout cas on peut s'appeler Lomé merci. Na ndenga bandi na biso du début à likambo oyo, en tout cas à disposer temps naie, énergie naie, nyonso naie pour à soutenir likambo oyo comme atina suka. En tout cas boende la saka bolingo, boende papa yaya azaka na bandeko. En tout cas pour na etali président pour les chasses, tout d'abord Nasa vraiment mieux placé à expliquer à côté. Bon, nasa na source ya likambango vraiment et puis le col asa mukolo asa pe président et ko sala mieux bon lukaba ninga na ba président. Bon bango na bango ba s'appelle l'association na bango je pense. Ba s'appelle l'association na bango ba président ba kutana ba. Et ko sala siko malamu bon lukaba ninga na ba collègue na ba président ba tout na ye pourquoi actrice na ye.
azalaka na groupe na ye même si alongwa azalaka na groupe na ye mpona nini amonani te mpona nini obelaki te ozalaki te ibele ozalaki te remi nini yango ozalaki te na ye Maintenant, il y a qui on est super en place, c'est super en conspiration, c'est normal. Papa le mesco, papa le tasco, papa le world, l'écolo. À ça l'émission bientôt à ça la kananga. Papa le masla kananga émission. C'est quand il y a ce côté maramo fakota. C'est bien d'être dans la mélodie. Sans que le bas quitter, bah tu m'as montré ça la beauté. Tu tires ma qui doit venir 22 heures comme diété. Oh. Voilà, bah, tu es un journaliste, tu es biso trop ça, banaliste, tu es milliers caca. Des milliers de ça la caca. On s'en fout. Tous les médias bimato les là, on va aller là. Oyo, tokokende kotika ye abana na malili awa na kini kotosala sur un programme kotozaki na ba programme ke ya kozwa déjà tosuye aye donc tike na 50 pona ko préparer le sujet tike na tita mais donc on a que pourquoi des gens les problèmes est que mais ça moyen qui n'a pas pourquoi ça va hypocrite et le quoi là le bac qui encore même attendre quoi ça li 10 ans 20 ans école à kokolo ngande ko na hôtel ce qui a koufi photo les laye aux hommes la mélodie pas ça qui 10 ans na contoté mélodie ça li 5 ans na point noir et puis ça la fait groupe na point noir et puis bande ko tourner na ba président du 15 au 15 na kati ya point noir wana na Brazzaville donc atika ki bisoté parce que musala ezaki ya makila ya continuer na motikula wana ezaki sentiment na ye mo ka belo ni tindaki par rapport ya Mike la richesse c'est pas tout baraque mo ba le baraque artiste ne meurt jamais to changer en gros c'est long les lots artistes tiens maladi cité que non ceux qui melodie qui ndaki Brazza c'est pas que na ba souci pour ni marché mo so akufuka mo ko fa bima mo ko lo bakia na imba mami solo kolo malobela ki ba te balobe de biso o fait au bakisa éducation ici kola mona parce que toyebi ke maman déjà ça pesa ki éducation ya base ya makasi famille pe bo bakisa éducation kolo ya mwana asala vraiment fierté ya famille donc voilà on a kolo ba pena ba artiste to fungisi ndeko na biso to fungisi amina biso to lela e penda na ndenge esengeli to lela e na ba CST donc vraiment que biso akufi aye Kinshasa to yamba ina 6 mois ndeko abelaki Allô, voilà, bonjour René. Oh, mbote papa. Bonne santé. Ouais, qui m'a ensemble zo batté là. Voilà, toza awa na bichungobila, toyo encore il y a Mélodie Badiama. Oazali moko ya artiste comédien. Très souvent on a dans la corporation na bango. Lelo comment on a moi ba comédien bien qu'il y a eu des choses qui se dit na kombo na ye, qui antika qui mêle théâtre quand même ba se mobiliser. Ya roya ko encore na ye awa na bichungobila. Bon, merci eloko ya kolobezaka ki merci beaucoup na ba comédien na bolingo balakisi. Bon ah tout le monde ba comédien bazali na 51 pe ba comédien mso bazo l'accord. Donc on dit biso tout sopani awa ndenge famille elobaki esengaki ke en tout cas toza na posa ko ya ndeko na biso ya tolela yango awa en tout cas ba comédien bena basala ki effort wana na ba partenaire on peut ba bimaki pona ko soutenir pona corps elongwa point noir et ya na Kinshasa awa en tout cas ezelo mona ko kolobaki félicitations à ba comédien félicitations à papa Elombe oyo akataki musala na ye kozwa pena ni avion ti na point noir pona ko ya kozwa corps et ya awa en tout cas ba courage pena papa Elombe so bato bazata 10 to mona ke musala et ça ma bien au mona pena asimbi pena ki bokonzi na ye azui pena ki bokonzi na ye ke atiango na place ke te to koma na koma sur place na ye bana kende wala mona bo en tout cas félicitations pena papa Elombe na Arthur Asali pena en tout cas
teza mayanlam voilà tokoyoka sango moko ki papa ya mwana azozelaka na bicha soki akomi bapesa ye mwana bon makambo ya papa ya mwana na moment oyo toana na papa ya mwana te toana posa te ke o papa ya mwana bima mpona mwana na ye te biso toana posa ke nde corps ya ndeko na biso mélodie toye kozwa yango oyo eza très important yango wana ye papa ya mwana yango soki mpe eza bongo azwa mwana na awa na biti mpe okozwa mwana na famille au moins mpe boye mpe biso famille mpe bayebi na bango mpe papa mwana yango te so yo awa nani yango akopesa mwana po papa elomba aza nano avocat monene oyo bato barespectaka ti alongwe awa ke ntina kozwa corps eya awa est ce que boza sike papa elombe ndenge aza na kozwa kaka mwana apesi boye en tout cas ndeko soko oza mpena awa mpona makambo wana longwano ide wana en tout cas mwana okozwa na oye posa mwana na makila na yo mais eloko biso toyeli awa mpona kozwa corps ya ndeko na biso mélodie. Voilà, un dernier mot pour Nabato tout parce que bango na banda ko baozela corps et bima mais to ki ke corps ko bima sous et koyal sous de l'autre. Non, corps message ya original non to zui yango te. Pour message ya original faut papa elombe a benga présent oxygène pour ba confirmer des biso. Mais au biso to ebike corps ya mélodie balobaki na biso et koya moi retard pour tellement que yango ezwa na canon. Ezwa na canon oyo ke ba konzi ba pesaki yango moni ke to telemi tozo la message oyo ke papa elomba koloba de biso to respecter. Yango wana pe na message tozo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question na yo na koko loba boye. Nde to sa boto na changement ya climat. Ba ninga mususu pe bazo tungisa ma ba grippe. Oyo ute ko beta tanga moko moi ya boye ça te pour grippe et contaminera mutu nyo so za tout autour mususu pe alobi nde na za boye makoki na nango ya transport ko kokate na banana bit na zonga susu cinquantenaire donc il faut na kata kaka na zela bango wapi et sika ba ko sukela na ko condamner te que to bi muke mais en réalité to se belé pour musuba na kati ba musuba vandi kuna pona okima moi ba musuba za mpanzo kuna to ça quand même belé mais ba ninga mususu ba zo zela biso na cinquantenaire c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Yango déjà ezaki bien mikanda ezaki déjà babi que faut pas rapatrier corps ou ta point noir et à R200 donc réseau là déjà donc corps réseau il y a déjà des totés mi boto pose à 18h pour que koko tango na cinquantenaire exactement donc ce que tant koko tango na cinquantenaire corps et kobima directement lobby to poser la liste parce que ils ont ba artiste bazo yima balobi bazo so bango temps ebele bango faut pas ça la ba makambo na bango mais corps ngo ezo umela bango ba penser ki ko ya directement les lobby ba dit mais na lire je ne pense pas. Et là, il y a motu, on a besoin encore de comment s'organiser pour que les corps et puis les artistes Barisi Baza apparemment et bébé à mélodie ceux qui n'ont pas en vrai dire ils ont négligé ceux qui n'ont pas bon ça parce que il y a des artistes non ils ont polémique tout le monde a qu'à participer à la matin à artiste belé non mais je veux m'expliquer là et deux moments la question au Civis tout le monde a artiste sur Bakufi na Congo awa présentement à Kinshasa l'artiste ba kamba pour que ba banzota mo eza puis ba longola et ba tchana morgue et tout zomona donc c'est ça mais a fufa ki banda ya mboka c'est tout à fait normal zomona et c'est là que faut ba luka balandela na moi j'encourage d'abord les artistes à commenter parce que baza ba to féliciter kolongola corps koluta kuna eyati awa c'est pas une affaire moi dans un groupe WhatsApp pour bazo configurer mo ça tout le monde à chaque penza met dans la pâte il ça quelque chose que fort de découvrir alors je ne pense pas que dans le bateau négliger non là ba to pesa ba montant au penza est belé pour ne pas citer tu vois donc pour dire que ba négliger était corps c'est pas monter et c'est pas un problème mais tout le monde qui artiste Mike Kalamba il y a les comme Mike la Duchesse pardon à les qui comédien majorité eza biso moko mutu sali ya mibale merci na ambassadeur na biso Christophe Muzungu a se déplacer qui à Longwe Brazzaville et c'est sala musala na ye aye awa poazo délégation ekende akena bango point noir balandeli makam nyonso bravo papa on ne cesserait de vous dire merci accueilli Brazzaville accueilli point noir lelo aoya na corps tito okende kotika corps na cinquantenaire tozana yi donc tozana papa Christophe Muzungu tozana concile na biso ya point noir
tozana ye toza pe na ba mécène mususu ndambu oyo batiaki maboko na bango na kati ya sac na biso et puis merci lisusu na bina fili mpona mona kopubliaki na page très bien mais oui na publiaki parce que tant to expliquer problème ezaki même jour à routi Congo central oui à outai Congo central ba concert na azaki fatigué mais alobi mama na otoko makana ndako sikoyo mais ce qui moyen ezali boya ou bien botindam tokei à servir biso tozongi tolo wala moto na merci te Nero Mbungo oui Nero Mbungo akosala fuma banga mo wala ya couple na e akosala président Muyombe gauche wana kuto eza problème te to okende to bisa bien ba on basi basali premier pas basali tozo c'est la deuxième pas. OK merci merci beaucoup merci Papa, ça va Sima. CG, bonjour CG. Bonjour. Batouba, comme une incertitude, est-ce que le corps est goya ou goya? Non, le corps est quitté dans Braza. Braza, c'est quoi? Bazoya, Nazo et Sola. Non, le bien. Bazoya déjà beach. Dans quelques minutes, comme on a beach à Braza, et Bakat ici. Cano, c'est déjà. On sait comme quand il cause Wabango. Merci beaucoup. mais et ça n'est pas si moi déjà qui information il fallait pas informer tout parce que d'abord j'avais vérifié les questions côté la nana noa pardon en tout cas le corps Kobira c'est que déjà corps les oyalino donc mouté me quitter parce que biso toza qui vraiment tension matin qui total asko quand ndenge yona écoute sur na mort ya Braza ba bandile sous ba démarche parce que ba démarche ezalaka lelo lobby le peut-être ba qui enfin donc to comme si vous comme lelo té et ça les attention moi vous alors bateau ya arrivé là direct déjà pour la epse panzani mais pour votre information corps royal lelo donc lelo Léo merci Brazzaville retiré na lobele ba pe ma bête chance nga za maîtrise na lobaki na ma bête puis na tanga ko muta bisinga te pour biso alaka pa biso awa on a présenté nos condoléances nanga vraiment le plus attristé na famille biologique ya ndeko nanga Mélodie ba diamant et na famille artistique Mobimba parce que to perdre actrice comédienne ya makasi wa banda théâtre leloté wa banda théâtre kala vraiment ya kala o a joué en ligne o a joué na ba cassette a joué na ba CD nzamba salenga ngolu yo travailler na Mélodie kala nazaki na groupe ya président nanga Lolo Malombo Masebe na groupe ne Pléiade avant na Kota Lisboy Fondation ya patron nanga le phénomène sobe donc nazaki na Pléiade na bande aux occasions mingi ya jouer ba film ya Gilles Bavon Mwambo paix à son âme parce qu'à Autotikabiso c'est par là que j'avais fait connaissance avec Mélodie c'est une fille au naïbakaye na époque wana nazwa pe temps ya ko jouer na ye na ba film na uti kutota ba film mona tête na jouer na kala na vraiment muki donc ngamona o pe akinga donc voilà c'est un peu ça film au jouer film nini oyo vraiment za hôtel donc obiki film o ninga sibila en tout cas pour na ba titre tam sous na oyeba te mais ba film ezebele film mona jouer na e mwana verni na jouer na e na binzambi na jouer na e na bonganga na nzambe mo ba blo ebele ba titre donc retenir muke yango wana mais dans une occasion on jouer na Mélodie mais comme conseil au nini ko pesa na ba artiste et comédien nyonso parce que tout ça awa tout le monde ba misusu ndie ba zo saboter matanga Mélodie ba misusu ba neti ba un les entre bino. Bon, en fait, quand saboter matanga, ils en ont momoro autoke le baté na télé parce que bah Hollande biso de partout autoke le baté que to saboter matanga parce que mutu moko te otika libanga na mokili liwe eza destin biso nyos tout okufa lobby wana ngape non kende donc on peut pas être là pour ton saboter corps ya muninga ezaka peut-être
eloko nga na omona na ndenge mabe te oyo nga na omona vraiment eza affection ozomona lelo Mélodie azwaki temps ebele abandaki kotourne te eza bato ebele mpe mosusu bazala bazwa na bango occasion ya jouer na Mélodie te yango toyoka balaison di ebele mais Mélodie azalaki actrice moko ya bien oyo aincarnaka barole na ye bien oyo asalaka mosala na ye bien donc présence ya bato oyo baye awa nga na oki ojuge bango te ezodépendre na disponibilité ya mutu na mutu. Bonjour chef. Mutu na mutu aza na temps na ye mutu mosusu mpe azwi contre temps ya oya na beach misu baza dja na morgue ya cinquantenaire baozela misu baza dja na famille na ye baozela misusu mpe nanu bakomi te baa na nzela donc on peut pas juger baninga ke basabote donc on peut pas dire ça yango nde mpenza eloko nakoki oloba te na TV mais eza juste ça dépend ya temps ya mutu na mutu donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Tolobango avec les temps, mais ça a toujours été comme ça. Des bisous congolais, mais ça beaucoup plus c'est ça bino pe ba chaîne. Bino boluga ba sija bon po pe samno ba vieux, ma bende boluga bon ne boluba. Alors en soi, il y a pas de problème mais boluga problème ezalaka boyebaka tant muta kufi aussi si tant pour que ça no moi base. Voilà. Mais au moment opportun, te dis que na luga ba ndeko bebe lo ba bientôt ça bonne émission on va débattre sur ça. Oteba ni malonga autre. Merci voilà. Lydia. Merci beaucoup. Voilà. Président, tout à l'heure, au-dessus de l'Oba, qui a mis sur votre internet, il est au question, il la buzz. Mais au cas la tombe de Mélodie Koufaki, buzz et l'image n'est pas une la richesse. Pour nous Mélodie, vous mettez là déjà le monde en salle, non, c'est faux. C'est faux. Et la question, revenir dans la case de départ, c'est-à-dire que vous profitez qui qui émission ça direct au moins il y a 1 heure de temps. Et puis nous katika moi parti au que ça fait 10 ans mon na scène. Mais ça vous banza ba Bible ça ba chapitre et ben na 1 qui est sur na 10. Bino bolongo liga 2 pour comprendre le verset bien faut on a 1. Donc faut la image mobile moment là ndeko albele na contexte wana te. Albele na contexte c'est-à-dire faut pas tout ça comparaison de boba que non ba doit imiter mon abé. Non, il y a question qui imiter mon abé. La question tant que sanguier écoutez bat bazedja na musala. Vous comprenez? Donc il y a ndenge monté na bino au moment bino boyaki parce que vous avez un intérêt au bino boyaki na besoin d'information pour vous tenir la chaîne. Pour c'est la message n'est la ndaki ezaki bien clair. Ça ndenge no de format qui entendez bo kataka pour boire et créer base. Président en tant que leader parmi les leaders dans l'association pour ça leader monene. Initiative matanga we ko le kandeni pour ko ba meza trop. Matanga ko le kandenge nini utasala ba balobini ne basolo bakia matanga okuta kwa kenene brasser osala ngo bongo yo attaque leader. Est-ce que tu sani parce que c'est bon parce que soki toi parce que tous accord corps ne va pas faire la brasa 10 ans de babi que accord ekundami nango bongo vous pensez c'est quoi ça maintenant vous êtes sûr je crois autosto baneto qui n'ont suka passe déjà autosto ça déjà un grand pas vous voyez je pense que auto sali Totali ni famille. Totalement d'abord entre nous les comédiens, dans 50 francs, 10 francs de Guapesi et permettre que tout rapatrie. Puis dans Belfort, il y a notre ambassadeur pénitentiaire, le papa Christophe Muzungu. Il y a des débits pour que corps payé sans difficulté. Il y a un peu que tous les héros place. Je pense que Kano a soutenu méthode là. Je crois que Kano a soutenu Koyana. Corps et ça, il y a des négociations. Les Lobani ni amalam au côté de la bateau yo. Bazo sur matanga le rôle le président Matine. Aïe baga que moto a tiki biso zaï pelo laï. Donc c'est qu'un jour mon collègue par on dit on marque tel qu'on a vécu. Donc ce qui a venu aux habits babaning et l'eau à tinate, mon collègue pas au kufa, barozo en pays à yépé à tinate. Ah je n'ai rien à zoom na liloba moko ou tikoloba awa olobi et koki koya na corps. C'est donc c'est que toza boye, toza d'accord na ngote que corps et koya ton ndenge. Tenabi ah bon ça juste une façon de parler, c'est-à-dire kano oya suge goya yango oya na corps. Voilà AG étant que parce que nous sommes président, nous on a président ebele bazo telema pour na ebebe ya Mélodie. Mais Mélodie azaki moko obozaki na groupe Simba. Comment on a pardon le groupe sans souci. Comment on a absence il y a président poudre de chasse. Et ça dit à quoi? Parce que président poudre de chasse le quoi président. Aussi Saro Malobate, président poudre d'Aza en vie. Mkolo Koutane tourné pourquoi absence Nezaki na rapatriement accord ya Mélodie. C'est clair.
Merci. Le président, on respecte tes... Moi ça même pour la IPC. Mes amis, par rapport à l'implication dans surtout na affaire pourquoi vous implication dans ma tasse c'est comme si on a rappelé fan quand même il y a théâtre. Président Lombe, bonjour. Bonjour, moi nous sommes tous dans la délégation. Mon aïeux est ami par rapport à rapatriement corps. Mon aïeux est ami surtout pour le corps et pour retenir pour l'enterrement. Mais comme tu as déjà dans Tissane Kouloukoungaye, on s'en a toujours mobilisation par comédien, mais Babanda qui a un groupe de Matina Souka et Cameroun. Et les personnes de bonne foi, on va assister à Kisso, on va continuer à assister à Matina.
mobimba yo la vinanga mobimba nzambo yo yo la vinanga mobimba soki otikinga na kokende wapi 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 Zabe Lisi Solo Héritier Milaki Regarde Mas Ok. Jerusalem mboka ya sika etongami mpona babulami etongami mpona babulami kolela te o pasi te o minyoko te o mboka yango na kokende Vadiselo Jerusalem mboka ya sika Jerusalem mboka ya sika etongani mpona babulami etongani mpona babulami kolela te o pasi te o minyoko te o mboka yango na kokende Jerusalem mboka ya sika Jerusalem mboka ya sika etongami mpona babulami etongami mpona babulami kolela te o pasi te o minoko te o mboka yango na kokende Bokala kemo, bokala talo Namona kupeli mwana Naziki maboko Nakupeli mwali Naziki maboko Solo Namona kupeli baboti Naziki maboko Nakupeli baboti Naziki maboko Mina komi moto na mawa Kolia nangana pasi Kolata nangana pasi Maboko na baya pasi Asti Yesu Alobi na kaye Kobaga